Allô, 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 peuple dié, bana monde entier, hein. Ba tout balinga rapati go na ba opo balinga ngaite ekufe na ngopete. Bo Yesu azali. Yesu azoya kala mingi te, hein. Bon, ngana moni bandimi mususu ba buki ba CD ya bon, ya frère Moïse Mbiye pongai na yebi kutu makambo ya ki pasteur ta kuma pasteur. Ngana yebi makambo wana te. Nga yebeli na makambo ki pasteur te na yebeli na makambo ki frère. Ye moko azwa mazantoma, azwa kazaka, azwa sokoto ya ki pasteur alata yango. Mais ngai mukolo moko tenga na yeba ke frère Moïse Mbiye ye akoma pasteur. Papa, kolela te bandimba fongoli misu babi eloko nyonso ezaka na suka nango. Moyiba ta yibi suka nango babwilaka ye. Ndumba akontaki ndumba. Mokolo soka maladi ezalaka suka tikite. Mosai na nzambe suka continue. Fimbo nzambe ezali okomona AVC bamakambuze bele papa. Yo ozalaki moke frère Moïse Mbiye te to na bandona na santé ozalaki moke bandimi baye bele okosi ale bafufu masango ekoti na ndaku bapuding ekoti babwate banido ya minene o wana ekoti na ndaku oli ale nakolia fufu masango wana na bapotopoto obosani Yesu. Obosani Yesu okomi kote ya biso basini oyo chaka wana na bie engela kisanini ponga de moninga boya bino bomona ka ba demo bino bomona ka ba ange ya satan omoninga na mona kana ba demo te po na sala nga bango te ngai bana mama na nga akema ngai Patrick Bima Igor Bima nga pana mama na nga na papa na nga bakema nga na mokili oyo mukolo moko tenga na mwana na demo ponga te na ba demo te bino mona ka ba demo na yebite ba demo o bino mona ka wana soki basaka na tuni basaka ya couleur nini basaka ya couleur nini papa olingi mombongo awa comme yo nzamba kobeta yo mais oui Moïse Mbiye o nzamba kobeta ye po mo mbali wana alingi mombongo basede abandi o musique frère naki frère a joué belete donc a sauté donc asaki nouveau donc asaki dans ancien testament ce a sauté ce qu'on nouveau testament donc a commis pasteur tant ce qu'on double salaire na côté ka basede na bandi mabonza badimi kutukolo bate badimi kutukolo bate po ake bamboka nyonso ya mokilo ake ko fongolisa ba église papa kolela te bandimba fongoli misu ye moko Yesu nga alobaki na tanga suka nzamba alobaki na tanga suka basali na ngai ya solo pe ya lokuta bakobima te na ndenge papa bokende ko évangéliser na ndenge Yesu azoya kala mingi te kaka ndenge nzambe abandi kobimisa bino bongo papa il fallait oza moto moko oleka na repentance repentez-vous leka na repentance loba makambo nyonso oyo ya mabe oyo osala ngati naza boye na oleka na repentance te po nazala na likambo koloba te nazala na lisumu onga na kotubela na mokili ote alors papa Moïse Mbiye frère Moïse Mbiye bana nakoma kokamwa nakoma kokamwa ndenge yo okoma pasteur yazalaki frère Moïse Mbiye awa boye akoma pasteur tala ba clip moko lix bazozwa na ba drone bazozwa na donc il fallait siko ya ange donc il fallait siko ya ange ya démon bino ba démon oyo Satan atina mokili oyo babi le diable vient pour manger et dérober et détruire tango yo oye pour manger au lieu de détruire mais zonga place au ti papa kolela na ote pa Moïse Mbiye nzambe bandimba fongoli misu po ozolela nini basaka masango ezoko tutusute banido ya manjanja wana oya minene wana ezoko